Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Abonnez-vous, suivez-moi sur notre chaîne YouTube. Ciel ouvert TV. Ciel ouvert TV. Ciel ouvert TV. C'est jamais déçu. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. Ciel ouvert TV. Et voilà que. Bandeko bana nzambe kat na nkolo bato yo bolandaka chaîne abino Ciel ouvert TV. Ezali chaîne édifié kabino, eza chaîne moko préféré pour nabino. Na ko pesa bino mbote na kombone sumasia. Lelo pene za mukolo oyo nzambe a permettre to landaka enseignement oyo Monseigneur nabino a annoncé comment être délivré de l'envoûtement. Eza enseignement moko makasi munene ezaka tango moke yo mutu oyo zwi nkonza kolanda biso nzambe solo grâce olanda yango na pesa susu mbote mingi. Paix shalom dans le Seigneur. Émission oyo bandaka koleka une fois na semaine. Tu enregistres yango ba dimanche, net de les dimanche, tu enregistres yango tam sous pe kota lobi to lobi okuna, ça dépend de quel valable à cause à la disposer pour na kotia yango na chaîne abino. Mais émission oyo eko interpeller bato belé parce que obotama oye na mukili oyo ozonyo kwama ozomona makambo ezo marché te bano zobota pas moyen mobalo zoba bali yo zwaka kaka mbela ba problème basi ba problème muso salaka kaka ba problème olongo ke poto ba problème ba problème olongo na poto zongi ana Kinshasa ba problème oye bakate eloko nini salaka biloko ndenge wana ba makambo wana esala makapamba te parce que ezana eloko moko oye kombataka yo oye bakate eloko babenga ngo nini babenga ngo envoûtement l'envoûtement na lingelo bani eza toko zwango parce que mo lingala pena eza pauvre envoûtement na lingelo ko la moto oyo alokami tope ko lokama mais en réalité ça ko lokama te lokola kombona tozo lukela ngo kombo moko bona lingala pour expliquer bino ezwamena nute yango tobikaka kolokama donc moto oyo soki envoûtement koti kat na bomo na ye akokoma moto ba problème na vie akozala moto moko problématique tant sou pour découvrir ngo ezala moi passe akoki pe ko sambelaka akoki même pe ko koma tina mosali ya nzambe parce que ba sali ya nzambe nyonso bazoma na mukili ezateka teke nzambe tozobenga bango bamususu ezali vocation oyo nzambe apesi bango bamususu pe bazali fruit ya bato nde batie bango epuis bamususu pe batangeli yango baklasse bapesi ye papier bapesi ye diplôme mais bapesi ye vocation te bapesi ye Saint-Esprit te alors bato bongo soki azali envoûté bokomona ye akozala problématique moto moko abando pesa sengo te abando pesa ba solution te abando bakisa makambo likolo ya ba makambo c'est très important makambo na zako lo baba na nzambe bo partager émission oyo ko interpeller bato mingi pe ko fongola yo miso voilà eloko babengi envoûtement ebengami kolokama
moto oyo aza na vrai sens à vie na yete babotoli vrai sens à vie oyo nzambe atia ye bakamati ba fait étranger bati mutu wana nzoto mutu wana akomi envoûté. Naza ko expliquer tout d'abord qu'est-ce qu'est l'envoûtement. Mutu wana akomi envoûté na vie na ye aza susu kotambola alimate ndenge nzambe asalaki ye. Soko tali na mukanda jeunesse okomona après avoir nzambe kosala mukili nzambe ayaki kosala mutu. Soko tali malamu nzambe abaki na mutu na salio na lolenge na ngai na salio pamba te mais pona okonza mokili mutu nde nzambe asala ye pona konza mokili a diriger mokili yakomonaki nyonso oyo ezali na mokili biloko nyonso eza na mokili lelo nazoloba pena malembe mpo bocomprendre parce que ezali enseignement mpo bocomprendre biloko nyonso nzambe asala na mokili mutu agera yango apesa yango bakombo ezali mutu. Nzambe jamais abenga nyama oyo lion abenga oyo ligorodo abenga oyo muselekete mutu nde mutapesa biloko nyonso wana bakombo. Toke so epai mususu pona expliquer bino po bondima. Bien aimé, soko tangi na Bible okomona tango nzambe azosala mokili nzambe azaka koloba kaka mabele ezala bebi pe ezalaki alobi banzete ezala pe ezalaki. Nzambe abane kotanga teke paipai ebima malale ebima mange ebima nzambe atokotala bako mwana te. Tango nzambe asali biloko nyonso oyo asali mutu na lolenge na ye aye mutu na mokili mutu abandi kopesa nzambe abandi kopesa biloko oyo bakombo. Donc paipai eza kombo oyo mutu apesa, mbwa eza kombo mutu apesa, taba eza kombo mutu apesa. Amoni nyama mususu pa kokena taba me baza lolenge moko pena te mutu abi oyo aza meme oyo azali taba osomona. Donc mutu aza na bokonzi moko nzambe apesi ye ya kosaka na yango te na sala mokili oyo. Mais soko tali malamu premier envoûtement esalamaki na mokili ezalaki epai ya mutu oyo nzambe moko asalaki kombo na bango Adam et Ève. Tango batu bakomi na mokili na jardin d'Éden ezepe na être moko être oyo pe atambolaka na envoûtement kombo na ye Satan. Aye akosi batu kokosa akosi bango batu bale misunywa bale pardon bale mbuma oyo alobaki batu bakomi envoûté esprit mabe ekoteli na kati ya batu ba perdre bokonzi oyo nzambe apeseki bango. Donc premier envoûtement ebandaki na jardin d'Éden. Mutu azali kolia bien azaki ne bien azali kobela te tout ça banini mais baye ko envoûté ye mutu akomi na ba passe et ba passe oyo elandi ti ba génération na biso et bana peka ko landa ti ba génération oyo ko kita na biso yango na bando ko balingami na za ko leksa bino origine ya envoûtement biloko yo ba passer ba te kango te o mona yaka kaka ko pambola yaka kaka ko zwa libala mais bande ko soki ba envoûté yo ba envoûta yo ato bali o divorcer kaka soki ba envoûta yo ato boti bana bazana vya malonga te soki ba envoûta yo ato zo teka o kene musika te soki ba envoûta yo ato ke poto o sala makamne te bino bata poto bomona teke mutu muso ke poto azali na idée soki na ke poto na sombe la famille du pam na ko sala boy azala makata malam mais so akomi kaka na poto tanga akomi kaka na poto ba akomi ne mutaba drogue akomi mutaba yoma akomi mutaba nini boye bosomo nango te eza envoûtement akanza kututeka tika batu na famille papa kufi mama kufi etali yete bandeko ne bazo souffrir etali yete akufri kaka kolata
tout ça banini tala bato mingi oyo balanda mouvement kolata hein balanda religion kitendi tala bango mingi ba salarié na ba famille na bango tala bango mingi ba salarié na ba nzoto ba mama na bango na ba papa na bango atika bana abota bana ami bale bana bakoma bakuluna mais papa na mama na bango na poto mama na poto papa na poto famille bazo souffrir bazala bandeko 4 5 na poto bino tu ba mfuta bino bien aimé landaka émission oyo oko se retrouver. Je vous dis la vérité au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mingi ezalaka caractère à mutute. Oh, ya zaka kabongo mais eza mvutuma. Soki ba mvute yo balongoli yo sans signon surtout ya bomoto. O comme le kola oyo Bible lobi un homme animal. Moto aza mutu poza na makolo, oza na mutu, oza na maboko, mais en réalité oza le kola nyama. Osomona envoûtement est comme ça comme tout le la nyama. Motazo raisonner les sous-souté. Motazo kanisa sous malamu pona même pona vie na yete. Osomona. Okomona mutu komona ka mutu ami pesa na masanga ami pesa na bondumba ami pesa na makomeka ka mabe mais ça envoûtement. Nala ki kolinga na vie na yako taka prison pamba pamba. Nala ki kolinga na vie na azala mal réputé. Nala kolinga na vie na azala ba témoignage à mabe. Nala akolinga na vie na ye asala ka ba to ba mabe. Mais biloko mingi sala maka eza contre volonté mutu. Eza envoûtement. Makambo bacho na nzoto ndezo memelo biloko wana. Na makasi no moko kokokate. Il faut moto oyo azali inspiré, moto oyo nzamba azola kia ba makambu, moto nzamba pesi mission aya a désenvoûter yo. Et ko sala malamu na kati ya émission oyo bokomo na pe ba témoin ebele hein. Bato bazala désenvoûter. Bazali ebele. Bien aimé. Nebi papa moko azalo la kana bar. Yeso ka zimbongo mbangu na bar. Mais so azala mbongo te. Okomona sala baba ida malamu. Soki na zimbongo. Donc pesa mwasi na ngai abanda commerce. Bana nga pena bazo souffrir. Boy na boye. Azo bomaka malamu. Mais so ka zuka ka mbongo, il fait suka na bar. Ye azekola so bakangi bar te. Akolongo wana te. Bien aimé. Mais ndekwa to samela ka pona ye akoma désenvoûté. Na rotula bato ba melaka ba cigarette. Est-ce que milinga ki oza na goût na vie à mutu milinga. Mais et ça la bato musu soka fumer te. Asa mal à l'aise. Et ça envoûtement. Osomona. Et ça envoûtement. Il faut ça la désenvoûter. Po biloko elongwa. Soki te bande ko balingami na makasi no na ba desio na yo okotika ngote. Et ça l'esprit moko kota kati na yo. Hein? Ba mfuta yo esprit ne soit siège na vie na yo. Nde sala ko biloko oyo bien aimé. Moi si alibala zoke no ko frauder. Mobala libala zoke no ko frauder. Et ça ba mfutuma. Mais na relaxa bino ngo na bozindo. Mais ba mfutuma pona mutu azala mfute. Et yaka na biteni misatu na vie ya mutu. Zwa kaye, zwa bik. Koma yango. Pona mutu azala envoûté. Et ezana envoûtement et yaka na biteni misatu. Po mutu azala envoûté. Et tena liboso mimaka mutu na envoûtement. Boni bisangai. Ezali mukolo mbotama na ye. Le jour de sa naissance. Et mimaka mutu na envoûtement est belé. Donc, tangu mutu abotamaka. Ba envoûtement et yaka na bombo ya mutu wana. Po ba longola ye ba makama malamu oyo nzamba tana vie na ye nazo pesa mnoka ka ba grande ligne ya mateya on manokoteya le jour de ma naissance. Est-ce que ozalaka mfute mukolo wana te? Est-ce que ozalaka okwaka na maboko banani est-ce que ba pambola vie na yo? Est-ce que ba sakama no balikola bomo na yo? Bien aimé ezala batu musu babotama hein baboti mwana boye babandi ko sala mwana bikela kela hein bandi ko sala mwana bikela kela mais bien aimé vie à mwana ne ko sala envoûté osomona naissance ne bandi déjà mabe or bible lobi ke soki mwana bota mba meme wapi ba meme na temple ba ke ne ko pambola yi est-ce que yo ba pambola yo hein
ba coucheuse oyo ba memaka yo pour ceux qui mwana botami bandeko mama oyo aboti mwana na mutasalaka na bokonzi likola mwana te ye mutasoka mwana te bato musunde basoka mwana bake ko sokola ye parce que na tango na mabela mama ezo mananu te bake ko sokola ye bango nde basalaka tout et pas ya mwana yango mona kamema tala bato mususu ba changer bango même bana ozomona tansu mwana yo salaka na ndako ba changer ye yo koyeba te parce que tango boti omoni mwana na te bakene mbala moko bona maboko bato ya koya kiwana bamvuta mwana te bato baki kotala na ndako baso mema mwana bamvuta mwana te nano mwana te ke mwana za mwana muke mais aussi mwana opesi na maboko ya mutu moko amema ye mwana leli makasi onde mutala betie to atie manzaka njo anda betie te atie manzaka te parce que bana tango babota maka babota mana esprit ya nzambe mais tango azokola nde bazo changer esprit ozomona donc naissance ya mutu ezali très important somme tabota mais ça peut contrôler spirituellement baki ko mfute tango za mwana muke yango mona ka phénomène oyo ba pasoli mwana nga mutu yo kasi ba pasola ngo pamba bota ba patala ndeto lo bakana lingala batala ka mwana mutu nini bazwaka na kati ya mwana to ko développer mona nini za ko ya na eloka mi balé oyo memaka mutu na mfutuma tsoto ngona mokola ko botama ezali période oyo mutu azokola tokolo bango na français tango na kolonga mwana muke tikino akoma adulte akoma na âge à 18 ans pour akoma pena responsable parcours wana et même après mutu ba mfutume belé elongola ka mutu na kati ya makambo oyo nzambe ati na kati na ye po ba memesko oyo na mfutuma ozomona yango mona komona muto batumso bazoloba muto ya kola kine mwa bien mais tango ka komi na 10 ans to kamba ndenga changer penza Jean pena ko ngo ndenge ni muto salaka na ye bien na parcours na pas comme adulte a comme envoûté oyebi mutu azana se a contrôle la molimo nzambe soki mutu alongwe na kozana na se a contrôle la molimo nzambe lo valable directement molimo mabe bandi ko contrôler mutu wana tanga ko comme adulte akokoma problématique na famille nakasi batozo na ça clair akoma problématique na famille azala moi ça ba problème mobali ya ba problème bokilo ba problème moi c'est libala ba problème mobali libala ba problème c'est très important yangwana ko banda 0 année timutu akoma na 18 ans et sengeli azrape contrôler divinement au monde importance ya basali ya nzambe importance ya nzambe importance de l'église c'est très important mamnazolo ba makamota so yokango penana nuté to yokango par hasard de 0 année à 18 ans et sengeli mutu azala contrôler divinement pour battre la soki aza envoûté ba désenvoûté ye ce pas envoûtement zalité ba pambola ye akende liboso na vie na ye ozomona tokolobela pe à partir de 0 année tina na 18 ans comment ba vutaka mutu nini balongolaka mutu na ba période wana eko sala très riche pona bato belé pona ko sukisa matam so lelo troisième étape puisque eko sala likambo ya parcours ya mutu ko bana 18 ans tikino akokufa parcours ne ko bana 18 ans tikino akokufa makaminene le kakawana ba mvutaka pe bato mingi à partir de l'âge wana dès 18 ans tina ba x âge comme ça ba mvutume sala ka mingi yona no monte ngende ko nangai bo bana na bana zaki bien momonika mbamoko moi la changer moi ça changer o bote ki bana bazala ki bien mais ba changer ko banda na tango o comme na 18 ans ti na tango o kotika mukili oyo bombo ya mutu meka maka mingi bombo ya mutu luka maka mingi bomo ya mutu etala maka mingi na mikili ya mulili etala maka mingi na mipepa mabe etala maka mingi na bato mabe ba mfutaka pe bato ndenge wana alors sengeli moto a passé pe na désenvoûté ye po moto vi na ye ezala malamu voilà en bref bana na nzambe nini oyo mosali ya nzambe
amemelaki bino mais tika te nzambe apambola bino bolandaka toujours malaksi oyo ekoleka na kosunga bino yango monaka bandeko moto na vie na ye fasaka contrôler yango monaka nzambe asala boy pona sukisa moto soki abotami aza mwana muke akozana sa contrôle ya papa na mama papa bando sokola ye lokola bébé nanga kitoko bébé na biso kitoko la précieuse mama na sokola kaye makiba sokola kaye tout kolia na ye o mata mso so embele kutu nzembo bébé ya mwana nanga ye bébé ya voilà pour aller bien pour pesa ya petit ozomona mengale so na so ina likolia akwati afana abana ko embela nzembo tata abalanga ye balo abala akoti ko sala ngote ozomona parce que naza mature na ebi déjà ba makambu na osala makambu na volonté na ngai mais mwana oyo osala makambu na volonté na yete soko totali kutu bala mutai kutu ko yembela ka mingi zangai ponga na longo na kiseliba na pese na mwana mais atika ko sala ko tamukolo mokote ozo comprendre alors pour les nzamba sala bongo parce que ko ba na 0 aneti na ba âge moko boye mwana asa inconscient aosala ba makambu na mene mokote na mene mokote ozomona soki pe mwana akomi na âge moko songolo 5 à 6 ans abadi ko ba mo muke makambu omona bakoti mwana classe sko ba maître to ba maîtresse ba sur relève babadi ko bakisa à part l'éducation ba parents bazo pesa mwana bango babandi ko bakisa intelligence na connaissance nakasi bato batonzo comprendre ngai muto azaka surveiller azaka contrôler pour azana bozoba na mukilité sikoyo soki mwana akokisi à 6 classe akomi na âge à 18 ans abandi ko se dépendre et pas na yemoko allez akomi ko sala contrôler sikoyo pas na yemoko okomona tina ba x temps moko boye ba 20 ans ba 21 ans ko ba na 18 ans ti ba 21 ans ti ba 23 ans tant to luka poto bala eza bambula mingi te ezali esa ka ba 3 ans 4 ans 5 ans omona mutakomi na posa libala o fona bala mobala bani ko s'organiser pour abala pe siko soko mutabali na tango wana nzamba sala mutakomi na se ya contrôle ya mobali na ye to ya mwasi na ye c'est très important tala baso babala te na vie mibalo babala te na vie ndenge ba se conduisaka eza ndenge moko te na muto azaki marié c'est très important donc muto azaka contrôler yango moni bibele pona ko sukisa lo valable mibale baleki moko mais faut avant mibale wana batambola malamu il faut bandimana bibe pesi biso ba résolution makambo belé mage tozalaka bateti tosalaka yango te yango tokufaka yango moni tobebaka na mokili voilà na ntango wana boza contrôler surtout soki boza bachrétien omena vi na yo nyonso tu na bunzambe bandeko balingami eza soko botami enfoutube kozwa yo te soko bandi kosala baparcours na yo oza toujours des enfoutés parce que osala sa maboko ya nzambe soko bali oza toujours des enfoutés mpo osala maboko ya nzambe soki mpo boti na yo na bana yo bakozala badesenfouté mpo baza na nzambe nakopesa exemple ya Marie exemple ya Abraham exemple eza ebele ntango na bokota na baverset biblique ndenge nakopesa bino baverset ntango na bokota pardon na Mateya ndenge nakopesa bino baverset voilà bagrande lignée ya Mateya oyo ya bavoûtement comment être délivré de l'envoûtement ou des envoûtements oyo mosali ya nzambe amemeli bino mpona mokolo ya lelo yom tokolanda yango kabolongo na bandeko nyonso bolika kotala kofinga na bato na bachaîne banidité ya bato wana ekopesa yo ba malédiction ekoédifier yo te po Bible lobi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu on a memeli bino euti na matin na makasi na ngate mais euti na liloba na nzambe que le Seigneur vous bénisse. Et ça qui bon ngande ko dabino le pasteur Vincent Makela Meshak oya te makabino na caméra to ki bon na je suis Liwanda yeko na zakuna zali seconde pa ya grand frère na ye l'homme valable Cédric Makela petit frère Jésus-Christ mwana ntuka ya nzambe le cerveau électronique to comme na suka tika te nzamba pambola bino soko moni ko comprendre likambo te
benganga na ba numéro ezali wana eza numéro ya chaîne na biso pe kozwa ngai personnellement na koleka na ko répondre yo bino nyonso o émission mabanga te eza enseignement bino nyonso mbote na bino botika la malam que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe mongani loboko na tata esemwami likolo balinga mina ye. Ciel ouvert,